Atuka Afilika repalive monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité Modo ya made Pona lelo nini tolingi to lobela bino esengeli batu bayeba moi introduction to kopesa ezabo batata na ba mama tangu to kotanga to lukaka pe kotanga pamba te mindele mingi baloba ke soki olingi ko bombela africain likambo koma yango soki olingi ko bombela congolais likambo koma yango parce que congolais tanga kati effectivement kasi biso na mwa muke oyo to lobaka ndenge papa lenja uti ko lobato za ba pasteur te nous sommes que des chercheurs oyo to yela kabino ba makambo moko boye pwete efongola bino efongola biso pe bongo Jules Verne to yebi akomaki boye alobi na batu boye que quand vous verrez donc tant to komona Europe et koti na mikakatano ebele tant to komona l'Amérique, l'hégémonie américaine en train d'être contestée à travers le monde et tant que la Chine en train de montrer des signes de faiblesse. Alors, dans ces moments-là, l'avenir du monde se jouera en Afrique des Grands Lacs. L'Afrique des Grands Lacs est l'Afrique centrale où Yonangaï tozali lelo. Ce qui totali Afrique des Grands Lacs, tout le monde en Afrique centrale, mais les seuls pays de promesses où tout le monde en Afrique centrale, ezali RTC. Baye batangaki, baye balandaki émission na biso dernièrement, bamonaki destinée prophétique ya mboka oyo na kati ya Bible. Tokozonga kuna te pamba te émission na elekaki. Kuna nde to kotaki na kati na Bible, to lakisaki to bimisaki nyonso. Lelo tokozonga kuna te. Kasi eloko tolingi to loba, to yelaka awa pona kolakisa bino e nene ya papa Simon Kimbangu. Ndenge to kolobaka. Est-ce que tu bengi molimo au centre eza biso bato inventé yango to eza peut-être ce qui bino bo contesta kango parce que boza na retard yango to lukaka retard wana elongwa yango to yela bino makambo ya ndenge na ndenge kolo Yesu to yebi ete avant aya na mokili ba prophète ba annonçaki ye papa Simon Kimbangu de même ba prophète d'abord banda na Israël ba prophète oyo ya Israël to tangaki bango awa ba annonçaki koya ya papa Simon Kimbangu surtout Esaïe c'était un prophète en Israël tolongo na Israël ba prophète na biso awa na Congo oye komami avec K tant que na royaume Congo ba annonçaki ye ndakisa oto ebi mingi mama Kimpavita mais batata na ba mama bandeko oyo bozolanda biso est-ce que prophète annonçaka jamais koya ya minga na ye prophète disons-le clairement Jean-Baptiste était en train d'annoncer que Yankolo Yesu alobaki que Oyo Azoya Simanangai est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier ne fils que lacé ya ba sandal na ye ba singa ya ba sandal na ye. Pambate, il est plus grand que moi. Kimpavita oto yebi mingi. Tango aye ye pa lobi. Ngai atabo kangi ngai mais Oyo Azoya Simanangai Kimbangu. Entre Dieu et les prophètes intermédiaires exaltés donc prophète c'est comme ça que prophète il annonce la volonté de Dieu c'est Dieu qui met cette parole dans sa bouche. Il y a mon prophète alobaka toujours ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Parce que malobaya ko bimisaka ezaya yete mais nzambe muta ko pesaka ye. Donc prophète annonçaka muninga na ye prophète te. Il annonce toujours celui qui est plus grand que lui. Voilà. Donc ba prophète nyonso ya Israël ba annonça ko ya kolo Yesu parce que kolo Yesu za oyo aleka ki bango. C'est Dieu alata kanto yebi yang. Ba prophète oyo pe bazalaki na Israël na oyo bazalaki awa na Congo epai na biso. Ba annonçaki koya ya Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu aza prophète te azalaki aza plus grand que ba prophète azalaki aza nzambe molimo mosantu oyo aladi nzoto pamba te prophète akoki koya ko sauver batu te kolo Yesu oyo to bengi le sauveur de l'humanité azalaki prophète te mais nzambe ye moko alata nzoto pour sauver les gens donc les prophètes ne peuvent pas sauver ezaka nzambe ye moko muto yaka ko sauver batu comme Simon Kimbangu aye to bengi ye
libérateur des peuples opprimés. Bukuyani waiza kutula makanda mamo makangama. Nzambi kakalendele kuiza kutula makanda mamo makangama. C'est pourquoi nini tokoki koloba lelo, nini tokoki kobakisela bino po boyeba ete même Israël esika nkolo Yesu abotamaka. Kolo Yesu babaki na ikuluza kei atika bango na bowumbu. Israël était encore sous la domination romaine. Esengelaki molimo mosanto oyo ayaki na mission ya ko libérer tous les peuples opprimés. Mais l'accent particulier est mis sur la race noire, le peuple noir, le peuple du Congo. Ponanini batu mwindu nde bango nde minyoko elekaki mingi pe makasi. Eza na libota moko te oyo enyoko maki na mokili koleka biso batu mwindu. C'est pourquoi alataki nzoto akiteli pa na biso conformément aux prophéties oyo ba Esaïe ba pesa na Esaïe 19. Tolakisa ki bino nyonso wana na émission na biso oyo elekaki aye pona ko libérer mabota na ko pesa bino ndakisa. Israël ezui indépendance na 1948 après koya ya papa Simon Kimbangu. Donc même Israël libota o nkolo yeso bota melaki mais po balongwa na bowumbu esengelaki molimo santu aya parce que yem tozalaki na mission wana. Soki totali ba Belge, roi des Belges, fait prisonnier en Allemagne. C'est que na tango na ba Belge ba komaki ba wumbu ya ba Allemand. Mais lokola bazalaki na ba makokiti ya ko libérer roi na bango zalaki na kati ya Allemagne. Ba bengisaki Simon Kimbangu. Ba belelaki kombo wana. Toyebi d'une manière miraculeuse. Papa Simon Kimbangu akenda ko binisa le roi des Belges na prison allemande puis a ramené na kati na Belgique. Il était dans une prison souterraine, prison de Kuntianto to na ser mabele kuna. Mais Kimbangu abimela ye amema ya bisimba ka kelamba nanga je te ramène en Belgique et lekela ka bon. Totali la France pendant la deuxième guerre mondiale tant Hitler a tomboki. La France était assiégée par des Allemands. Bango nyoso ba palanganaki ba kimi. Le général de Gaulle, c'est lui qui a organisé la résistance et la libération de la France. Yambo akende ko libérer France. Ayaka na Brazzaville. Asengaka na bakonzi kuna ya Brazzaville parce que zalaki colonie na bango. Asengi na bakonzi ya Congo belge. Ba memela ye Kimbangu. Ba memela ye Kimbangu. Bazwa papa Simon Kimbangu na prison ya Lubumbashi. Ba kenda na ye na Brazzaville. Et le général Charles de Gaulle, il est beaucoup vénéré par le français. Parce que yende mudakende ko libérer bango. Asengi ye pa ya papa Simon Kimbangu akende asalisa ye pour a libérer mboka na ye parce que papa Simon Kimbangu certes ayaki ko libérer biso batu mwindu mais aussi tous les peuples opprimés conformément à la promesse oyo nkolo Yesu atika qu'il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Voilà mission ayaki nango, libérateur de peuples opprimés, consolateur katikati na biso. Kolongo la biso na passe na bowumbu na minyoko o tozalaki nango asali makasi a libérer biso ba africain mais aussi mabota nyonso oyo ezalaki ya kokangama ba lukaki concours na ye a libéraki. Après jugement il y a le 3 octobre 1921 papa Simon Kimbangu esengelaki ba transférer ye na Lubumbashi alobi boy train oyo botie ngai ekokende te soki boyeli ngai bana na ngai te na mama Mwilu awa pambate na pesa bango makambo oyo ya suka esengeli batikala nango mindele batiaki tembe balukaki ba démarrer train na ndenge na bango ekende kasi balongaki te kino bakenda ko lukela ye bana wana bayana mbanzango nde na tango wana alakisi bango makambo ya minene ayebisi mama Mwilu ete lingomba yango oyo na tiki kamba yango. Ça c'est un. Mais likambo ya mibale oyo ya suka ya mutu ya tolingi tozwa eza nini ayebisi bango ke ngai na kei na kozonga te na bonzoto boye na okende ko kufela kuna esika nazali kokende kasi bino boko ya kozwa nzoto na ngai bozongisa yango na mboka kamba boko ya kozwa nzoto na ngai bozongisa yango na mboka kamba. Il y avait un Portugais parmi ba Belge wana oyo bakangaka papa Simon Kimbangu Portugais wana pardon asengi nzela alobi bopesa ngai Kimbangu na mema ye na Angola po biso to tumbaka bato kwa na Angola to sakanaka te na moni bino ba Belge bozokoka te bopesa ngai ye na kende na mema ye na Angola na kende kotumba ye. Kasi Kimbangu alobi ndenge ozawana nzoto ya ngai ekotikalaka mokolo moko te kobima na RDC ekokende ni na Brazza ni na Angola ni na mokili mususu ekotikala kaka awa pamba te esengeli ezala elembo pona bino pe mokili mobimba bakoya
nankamba kotala elembo wana batata na ba mama tango Simon Kimbangu akufaki il s'est passé un phénomène tokokota na ba détail wana te metoko lobaka likambo lisu na ye moko ezalaki ya kofungwama mususu moko ekangama Mbangu akufela bongo lisu moko ebandaki kotala moko ekangama bake bakundi ye 9 ans après na 1960 bakei kokundola nzoto na ye bakuta ye en chair et en os lisu moko ekangama moko ezotala bamemi ye kino na nkamba lelo pe nzoto na ye eza kuna lisu moko ekangama lisu moko etalaka elakisi oyo ezali kotala azali kotala biso bato toza na bomoi oyo ezali ya kokangama azali kotala bawei donc il contrôle les vivants et les morts mutu ya lolenge wana akoki kozala ndenge nini un corps qui fait 9 ans na se ya mabele bakei kokuta yango en chair et en os corps o batia formalité oyo ezali ke tango batimoli yango pioche lekanaka na nzoto na ye bimisi makila 9 ans après et jusqu'aujourd'hui nzoto ya Simon Kimbangu pamba te moko alobaka ifsengeli ezala elembo. Ça c'est un phénomène unique au monde et si ka moko te okokuta likambo ya boye mutu ya lolenge wana azali nani kasi to lingaka puisque bino pe bokozalaka bato ya tembe mais posa na biso ezalaka bo découvrir makambo oto yelaka bino bopamba te mingi bazali koteya bino lokuta o nzoto ya Kimbangu ekenda soki na poto eke te ezalaka awa na Kongo pamba te moko alobango ke nzoto wana ekoki kobima te po pamba te ekozala elembo pona biso ba Congolais ba africain pe mokili mobimba bakoya kotala nzoto wana pamba te c'est un phénomène unique au monde oyo akomi makambo ya prophétie ya 1922 boye baka ete ba prophétie mingi ya Kimbangu bato ba trafiquer yango na prophétie wana ya 1922 alobelaka makambo ya nzoto te ke nzoto na ye bakozwa yango ba mango musika ezate soki yo ozana prophétie o bakoma makambo wana yebaka ngo c'est une prophétie trafiquée oyo biso tozana nango original nango elobi bongo te ye moko alobaka ke nzoto na ye ekoki kobima na mboko yo te pamba te ekotikala elembo pona mokili mobimba baya kotalaka yango voilà yo muto tuni biso ete soki tokoki kolakisa bino nzoto wana te na bilili eloko tolingi toloba eza boye papa mama makambo toyelaka awa etali kaka biso te etali yo pe ndengo vandaka na ndako faut pas toujours attendre que biso to ya awa na plateau po yo oyeba likambo ya Simon Kimbangu likambo ya Simon Kimbangu quel que soit lingomba yo sambelaka ozala na catholique protestant ou na ba réveil soki ne lingomba nini makambo ya Kimbangu etali po kende nkamba c'est 20 000 francs aller-retour. Et yano ya solo tokoki ko pesa yo. Kotuna kabiso su motuna wana te. Soki bokoki ko lakisa biso nzoto na ko chola. Zwa 20 000 francs. Koma na ngamba kende ko palper. Mundele yango salaka. Il va lui-même palper les réalités du doigt. Pourquoi mutu mwindo lingi kaka bassesse? Pourquoi yo mutu mwindo lingi bassesse? Ovani na ndako sali moi texto, osala neti ko pupola. Te, ce que moni biso tozo kosa, mais kende na nkamba va vérifier. Ce que moni ke okuta ina réalité wana te, vient sur ce plateau nous démentir. Wana to leki. Mususu alobi nzoto basalaka yango autopsie. Biso pe kaka bato yebisa bino yango awa. Biso kaka nde to yela bino élément ya soldat wana oya sala témoignage. Pona ko lakisa bino ete nzoto ya Kimbangu basala yango autopsie, bamona eloko te na kati. Siko tuni biso mutuna nzoto basala autopsie. Ndenge nini tango bake kokundola ngo ebimisa susu makila. Mena na yebisa yo ke tango basali autopsie makila nyonso na nzoto na yeka o kaka. Tango basala autopsie yo zalaka wana. Donc arrêtez de fomenter des histoires. Makambo biso to yebisa ka bino eza ba réalité. Les témoins parce que oyo batu batimola nzoto wana biso to kutanaka na bango. Totuna bango ba pesi biso témoignage. Siko yo ozala te Lubumbashi kutuna no komate. Ndeko na ngai. Lubumbashi na no komate. Mais oyo bakenda kuna batimoli nzoto wana ba yebisi yo ke c'est nous qui avons fait le travail. Peto mona ki boye to bongisi nzoto wana kinoto ya. C'était en 1960. Et là musikate les images existent. Zala kimia un jour okomona ba image. Émission oyo ezala kande image okomona yango. Sois tranquille, mais yebaka ete ce que nous vous racontons
ezalaka ba histoire montée te mais ezalaka oyo ba témoin ya ba événement batikela biso oyo batu bamona oyo basala mosala wana. Donc na esika wana tokoki kobongisa yebaka ete oyo tozoloba na yo ça vient des témoins. Likambo mosusu olobi siko ndenge nini Yesu atindaki mbangu na yebisi yo encore 1000 fois que pour biso bakimbangiste Yesu aza prophète te mais aza nzambe alata nzoto. Voilà. Donc soki bino epai na bino bateyaka bino bongo et wana etali yo, mais nous te parlons ici en tant que bakimbangiste. Donc kolo Yesu aza nzambe alata nzoto. Papa Simon Kimbangu to bengi ye nzambe molimo mosantu alata pe nzoto akita parce que nous notre foi est trinitaire. To yebi ete tundimelaka nzambe tata, tundimelaka nkolo Yesu lokola nzambe mwana pe tundimelaka Papa Simon Kimbangu lokola molimo mosantu. Voilà. Donc nesika wana to suki. Mais si tu vas continuer à te poser des questions, ndenge nini nkolo Yesu alakaka ete akei epa ya tata kosenga molimo mosantu aya. Soki olandaki émission na biso samedi passé to pesaki yo ba référence biblique tanga lisusu na Jean 14 okomona etalobi na kei epa ya tata kosengela bino mosungi mususu mutu mususu aya kosunga bino. Voilà donc kolo Yesu azalaki prophète, je le répète encore 1000 fois. Je le répète encore. Pe Papa Simon Kimbangu aza prophète te aza nzambe molimo mosantu. Sikoyo fototika bino mutuna na biso eza boy. Kino lelo yo oko continuer ko croire ete nzoto ya Simon Kimbangu ba memango soki wapi. Pamba te mama Kimpavita alobaka oyo akoya sima na ngai Kimbangu bakokoka ye te. Peye alobaka na munoko ya ye ete nzoto na ye ekobima te pamba te ekotikala elembo. Na Israël batikala na elembo ya nkolo Yesu te aseko na nzoto na ya mimango. Mais oyo ya biso atikeli biso nzoto poete ezala richesse na biso spirituelle. Mabota nyonso bakoya na mokili bakomona eloko wana. Voilà, biso to lakisi bino kasi ndenge tokolobaka likambo oyo za ya molimo. Il faut esika ovandi o se préparaka spirituellement pour olanda émission oyo pour comprendre ngo. Ce qui au côté na profondeur spirituelle na yote, tu ne comprendras pas ces choses ici. Mais ndenge tokolobaka soki omonike ondimeli bisote kamba ezana potote olongwe awa banzangungu mituke zawana ozwi banzangungu okomi kamba makambo tozoloba c'est vérifiable okoki na yoko kende o vérifier yango soki omoni yango te revient sur le plateau nous dire le contraire. Mais pour nabiso nous sommes sûrs que makambo nyonso oto yela kabino c'est des choses vraies vécues par des témoins oyo biso moko peto mona ki na miso oyo ya biso. Voilà pona kotalisa bino ete mutu oyo nzoto na ye eza incorruptible. Mutu oyo nzoto na ye mabele ekoki kosala yango eloko te kino lelo. Pe je voudrais vous préciser une chose. Nzoto ya Papa Simon Kimbangu na nkamba bakunda ngote bakoti sango na ndaku oyo tobengaka mausolée. Donc ezalaka te ke batimola bakundi te bakoti sa yango na ndaku. Donc bakunda te soki okoti tu peux directement voir les cercueils, tu peux directement voir ses corps avec un œil fermé et un autre ouvert. Pona kotalisa ete azali pe kotala bawei azali en même temps kotala biso batu toza na bomoi. Mutu ya lolenge wana tokobenga ye nani esika nini omona nzoto ya mu epolaka te kino lelo batata na ba mama tozala kaka batu oyo batondi na incrédulité te mais tozala batu oyo balingi ko comprendre likambo na tata nzambe parce que makambo na nzambe eza très complexe. Ba calcul na biso eza ya nzambe te, mayele na biso eza ya nzambe te, oyo biso tokanisaka yango te nzambe ayaka kosala. Donc to sosola na malembe na motema ya kokita soki omoni ete olingi pe kosala ba recherche yo moko bakokangelo nzela te nkamba eza musika te. Katuka afilika repalive monogachet Diditira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe.